ndenga baye kobukele biso toza na esengo te toza bavete toza na bana klase mosusu toza na bato bakobokola bana te toza esika mpe ya kovanda te tolobaki bien ke soki kaka ke tovanda ta esika oyo ekokosunga mpo na bana na biso tomona ata moyen ya kotangisa bana tomona ata moyen ya kovivre ata place oyo me baye kobukele biso siko biso tokosuka wapi marché eza te andanga babuki eza oyo eza banga oyo batie na onatra apo batekelaka batetele oyo baye abaye Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça mon poussé. Moi, c'est moi qui ai belé entre Mali la plus courte de la presse. Pour message qu'on benga la Maradona d'Afrique toujours dans milieu. La rue, je m'en vais émission nationale. Remercie ma boss, Nabisso boss Ronnie, boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, on a checké Babo Tebele. Pourquoi pas remercier les tous moi, mon balo penda. Azala si ma caméra émission dans le Josué Mbungu. Moi, la mukela bangengena. On a remercié nous sur s'abonner dans la chaîne. On a s'abonner, tu vas s'abonner parce que les trop bakaka. Il y a Bisso Podcast, chaîne des actions pour les soutiens du peuple. Donc, tu soutiens la chaîne, tu soutiens la paix, tu soutiens tu es d'abord orphelinat, tu pèses à moi l'os, moi secret. Oh, pas moi soutiens la boutique, à moi miliki, moi ça va pousser à vous contacter. Bisso dans le numéro dans la bande de cash vraiment. Zambé à copain pour la bine. Voilà très cher amis internautes. Les autres aussi a découvert toujours dans la commune à Mongafula, au Baba Kimwenzaga, précisément dans le quartier Kimbala. Kimbala ba tubeba ko tala na sima na bomona dans la place Bozarayi kuna so tali pele bo ndi tout ça na province mais tout ça na kati capitale ni tubega commune monga fula commune munene o tozo pena terre ko kota na ba quartier nango po to tali sabantuke Kinshasa eza munene de na zanga moko te na zana guide muto so guide biso o aza mwana penda awa yebi penda musise nzete awa à côté de service te aizabo pour ba comprendre que te biso na podcast vraiment tout ça la marmoise la solo d'habitude so za même na mon réalisateur je suis mbungu akola na vraiment na zo mama oyo aza a pour ko guider biso to hotel service j'espère que mon na rai na ebité est-ce que ça la raté pour pandi na kuna pont est-ce que pont na comme na ngoni mai wana uti wapi merci beaucoup mon réel ngo zo la biso penda mo ba lili na zana mama awa na ba mama s'est présenter après to tambola kaka ndenge zala rapporter cette service pour la découverte au sala lelo na quartier Kimbala. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne santé? Santé bien. Comment nani? Comment nanga maman Rita? Na vandi d'abord na botami précisément na mboka Kimbala. Voilà. Mais nga na vandi na petit panier. OK. Eh yo bedo za petit panier pour na ça déjà émission na petit panier. Le roi d'être ça yo l'autre yaki ba côté yo mutu za bena mwana awa. Donc yo botami awa pelo maman bi pela émission na mon gars. Ka maman nanga botinga awa na Kimbala na botami na Matadi Mayo. Voilà. Na pena na Matadi Mayo na boka mina Kimbala na koli na Kimbala na tangi na Lutilu. Voilà. Première primaire na Lutilu. Secondaire na tangi na mission na lycée. OK. Merci beaucoup maman to bana na biso tuto yeba a to zabona rai ko tel sabiso rai oyo et fonctionnaire ali souté to et donc tel sabiso non parce que yo to guider biso de éviter to découvrir kande. Rai oyo mikoleleki e bana ko fonctionner e kataki pona banzela kaka ba maya mbula e bebisaki mais siko to komo mona bata on a travaillé bana ba komi ko landela ngoto moni siko urbain train oyo ya transport et zongi et komi siko ko sala ezo suka na Kasangulu. OK. Kacho malobati mama rai oyo bandeli wapi pe sukeli wapi en tout cas pona mona rai oyo ngapena pona définir rai eza moi passeport pendant gare centrale ti keda ti bakindamba bakindamba kuna na yebi yango te leka kutu bamboka wana ba Congo central wana da to komi na Congo central pona ngandenge ni na yebeli rai o neti ko banda ki mwenza ti Kasangulu na partir à train au biso to mata so mata déjà on est so ngoma neti lelo bona witi na train na witi libongo na kendaki na tongo na train au futi combien na futi 1000 francs ya solo patika bwe 1000 francs 1000 francs bana a ti libongo na futi 1000 francs donc to ko loba banda Kasangulu ti okomi Kimwenza awa bafutaka 2000 francs. Ti gare centrale 2000 francs. Biso to matana Kimwenza ti gare centrale 1000 francs. Donc c'est que on est à Robel qui nous pour le transport il y a train moi ça va un peu. OK, merci beaucoup. Si ko to yeba to moni awa, mo réaliser le biso moni mai pont exact bité mai oe uti wapi e ke wapi. Comme on nini
talisa biso guide biso pena poto comprendre do to kusana kaka mai oyo ndeti mai oyo leki boye mai oyo babenga ngo mai nsaya ya boye mai oyo eza mai nsaya précisément vraiment eza mai moko ndeti biso boye na elle na biso ya petit panier eza mai moko ya ba ewiti ba terrasse oyo ewiti sebo cité verte ko esi mai wana ti awa na nsaya nsaya pe koma boye mai yango ewiti matadi mayo ti ekiti boye eye awa ekiti na rivière oyo babengi Lukaya Lukaya to Rachid Rachid de Lukaya on les boire mai wana mai yanke so boire makula sikoyo po nene basai na kaleze ka mai boye po zaki te to po ezaki déjà te po oyo so pena po na pena bien po oyo ezalaka te ezalaka nango pena nzela ezalaki pena nzela kaka mai ezokita na se feke mai ezowuta koto ba pression ya mai ya mbula ezotobola nde epesaka bespace na se ntango epesi bespace na se ebuki prince ebuki nzela wana bane so na kotia ba 1990 boye eye kobuka nzela nde Onatra ayaki kosala eloko oyo po esécuriser prince mais eloko yango mpe bon eza pena ezosimba mpenza te mpo ndenge eza wana eloko yango mbula soki eye ya makasi epanza na mai ntina prince esimbaka mpenza te ata moyen de transport ekoma pasi ekoma kokabwana na bato mosusu basuki boye oyo ya koto batikanaelanga wedale soki mvula ebandi donc mobulu toleka te donc awa mpe bozinda te koto ndeti koto tozindaka makasi bambulu ebomaka bato biso tobomaka biloko na bawenze na biso ya solo to avancer na biso biloko nyonso edindaka na mai tobebisaka mpenza biloko badeba wana biso tobebisa biloko ya ba 700 milliards babiloko nyonso tosomba mai ti koto ebebisaka biloko ok mama kotelisa biso bovivre ndenge nini par rapport bacondition est-ce que bozalaka na courant boza na mai boza na baekola bien to netelisa biso mpena bakote wana mpona courant pesa nango bien mais courant de comme beba kala ezalaki ya bien mais pona mikolo kala wana bon to cheka moi ba auto za 2024 ba 2022 courant ezalaki moi bien mais bana to koti ba 2024 courant comme ce que ye libela neti bokuto na bitso courant ezali ba condition ya courant za passe courant peneza sous malam te ndenge ezalaki liboso tozwi condition ya mai eza na ngome ba place musu bandako mususu pe na kati ya kimbala ba mai nani koti te me ba cho ya résidus des eaux bon eza penza susu force ce qui peut force eleki makasi ezobuka ba nzela mais maman na sai constamment depuis na otambola monaka bandaka bangara na ebite ezaka bandaka bangara tu bandako pe ya babuke bandaka babuke eza bangara oyo batie na Onatra apo batekelaka batetelo baye kosala bangara na bango mpona otekela mpona ovanda te ezaka mpona otekela obombaka mwa biloko yango moni eza bo mais pe bozanga wenze quand même batonga bino wenze to batongela biso wenze te wenze na biso mo bato fabrika ngo papa mo kutime wenze ka wana tokokita wenze na pela to mona pe wenze o ba fabrika tokela tokeli solo so ekelo eza nango wenze moko biso moko tofabrika wenze na biso awa me papa moko azalaka papa ya mawa papa malamu kutimie mbala wa ye nde atongaka boye anga kufa na ye siko bana pe ya kufa bongo mutu susu akobongisa wenze azalaka te biso moko kaka tozosalaka befort na biso kaka na wenze awa quand même wenze yango ezalaka na kombo to te bon kombo nango kaka wenze pont wenze kimwenza na pont ya po ya gare ali kokoma awa so oza na cité verte kuna cité pour place babisaki mwenzo dika na oke na wenza pont voilà nde okokoma awa siko mama est-ce que pe boza ba site ya bien o bandeko musu bautaka ba commune musu baya ko visiter to boza nango na ezali ya bien makasi ba site ezebele tozwi na chute de Lukaya bayaka bavisitaka tozwi chute ya Bonobo bayaka bavisitaka bapesaka badroit d'entrée to bapesaka badroit d'entrée bakotaka toya tozalaka na lac de Mavale bato bayaka bakotaka donc toza pena basite be wana uta ngamo ya ele oyo nde kuna ngana na koma te mais kuna pe ngaka ya base ka koto ngana se bazaka ka koto mais kuna pe ya bien ezali basite penze ezali siko ti bofandaka moke pour koma ville ya musika bosantaka na ndeni la distance bosantaka ndeni
Bato santa na biso loko te mais tokendaka na ba moyen de transport. Neti train zalaki te tozaki na moi difficulté ya kokoma ti zando moi tofuta ba 5000 banda ati kuna 5000. Voilà. Donc soki train ndenge kaka na biso bino ne soki train za de ça va biso moi. Ok, merci beaucoup maman tokiti na presse to ba prince oyo kombo na nini elle sozo kende bozo kende wapi et puis bozo kende tel sa biso poto boy ça quoi vérification tango telemi boke boye OK na lac de ma vallée si tu on lobby OK lebi ki to soko OK boye OK directement na chute soko OK directement na chute de Lukaya na site ya Bonobo ezaka place OK bo boye ndo zozonga ba boye ndo zozonga soko OK boye pe eza na ba site monsieur eza kuna donc sozo ti boye OK cité verte wana boye cité verte mais boye pe eza na ba banzela mususu kota kati. OK. Maman, on peut ça biso pena bien ki to makasi boyo. L'école. Bon. L'école. Donc ça vous comprenez gaga. Nous avons vraiment la presse, ba mitu kezo les gabi mupandi wenzezali. Moi peut tout ezate maman zo guider biso kaka. Azo guider biso par rapport à net ça découverte na biso lelo awa na quartier Kimbala donc voilà. Maman to continuer na biso kimika kuna moi. Bonne école. Bon na kata di mwenza toza na école mo ba benga kivuvu. Bon école ngo petang saka bien bana pe bazana ba kuna batanga abe bien. À part école à Kivuvu, nous avons école à l'État à Wamed. À part école à l'État Med, nous avons école Mon Petit Panier. École à Maman Coco. À part école Wana, pour Mati Bonne Mission lycée Kimwenza. Et puis institut et puis Kwamuntweza. Donc nous avons moi d'école na biso pesa oyo. L'école on parle. Toi avancé toi qui m'a rappelé surtout que les biso kota calme on. Parce que l'école yango nane mokonza mboka te pe na gratuité awezala katote. Awa na gratuité tozaka na 2 écoles et tozaka na 3 écoles keba na lycée na Kimwenza kuna wana pesa gratuité pa basango ozui Ahmed eza gratuité na epe kwa muntu voilà eza gratuité à part ça otika nyonso ba futa mbo maman to annoncé concert moni ba bandunda ba pondu ba uta ba jardin to uta kala ba province de Sokota awa penza biso mo ba to sala ba bilanga ponga mo pe na sala jardin eza koto ozala mo na sala jardin eza musika eza mo musika ce qui permet de recréer mon eza musika penza nde biso mo to sala ba jardin o ba mabela bien to za na mabela bien mama kanga no kini na kende ndunda oyo uti na ba bilanga na biso moko ba pondu o na ba bilanga na biso moko biso mo to sala nde ba to ta santa bi bazo somba ngaye et ba te be ba bi ke pino a eza province parce que to ba hotel ba bi a open na ba kabola Kinshasa te eza na ko Kinshasa ka na kata Kinshasa na muri ba femme si na muri en tout cas circulation eza lango dans les bords ba moto biloko nyonso mais to bazo kitsa bino kete eza le roi mboka sala bino ndene bon sala biso mabe makasi to loba fort to swana penza makasi to boya ngo to boya ngo to na mboka te to ka ça maman il faut que ça ringi ngo futela te na pas na ngai c'est mon pont ya combien 50,000 francs congolais to ndene 50 te mati kutu ba 4,000 kozwa 4,000 dollars 1,000 kozwa ba 2,000 4,000 ba 12,000 pesali ça dépend ya ba la place monsieur de tiba côté donc ba teka soki ba 11,000 ba 10,000 voilà so mtenda so iti mwanda ku ya banu fuke parce que azanda kwa kome ndako ba ina ba $50 eza ba $100 eza ba 130 eza ba 150 pesa donc ça dépend kaka solo ndako yo lini c'est bon maintenant na c'est pas big na elo yo big et na chibuka so ba avancer ba place musu pesa ba s'avancer au côté bona bakati mboka ndoko mona place mboka ezali donc si tu avances to côté 4 mboka munene za oyo ba kimbala suki na wenze to ezaka kimbala bandi place to wutu kimbala bandi kimbala nde to kota bonde to bandi kimbala to bandi kimbala awa c'est awa nde to mati ti likolo a terrain ni quartier munene boye quartier munene makasi munene makasi siko awa pe
hôpital les années. Ah na kati ya Kimbala hôpital ya mike eza nango. Ya minene za te. Ya minene penza ya makasi eza te. OK. Maman merci beaucoup pour la ndenge service moi. Pour sacrifice vraiment ko talisa biso guider biso moi à place auto éviter. Na yebi ki to luka yo si pour la prochaine émission to compte tina ba site au baki wana. Nous avons numéro na yo to CP ça ba tous balanda biso. Yebi ki ba bazé be ba lo balo. Donc tous appelé maman za mupandi awa. Vous avez toujours prochain que depuis dans une calamité tous wa guide mususu kwa ko guider biso moi abiloko ezangi. Donc voilà merci nous avons calamité. Très cher ami internaute, dès qu'on a auto expliquer que je suis guide deuxième guide. Donc pendant le coup eza place to yemba na biso sa découverte a essayer fa ba guide ba za be ba guider biso. Eza donc biso ba commune musu kuna ndeto ba musu commune na Kasavu mais ba quartier awa et les quatre communes Kasavu na munene. Et c'est pour nous avoir deux guides ou trois guides ba guider biso par rapport à papa découverte yo ça lelo et on a préféré to sur la maman. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Kombo nani? Kombo nanga bon. Baye belinga na maman gentil. Naza dini ya comité ya ONG. Et là tozo senga vraiment normalement awa to telemi eza mabele ya l'état ya onatra. Voilà. Toza kana moi demi place wana ya ONG o bomoni ke eza ONG. Très bien. Mais eza vraiment pour na kotala normalement eza bin o bazo benga ke bisika mo ya tinel ka ko sepelisa batu ba vanda ba sepela mais normalement toza vraiment na place vraiment fixité. Ah oui. OK. Awa boye bomoni na ngambu boye eza ngambu ya onatra soki total botelemi bokomona déjà que non awa déjà basi babandaki déjà kolongola biso na mabele ya onatra bazo benga na biso avec beaucoup de population autoza na bango boye ndenge toza boye côté bouti bisoki na ngambu boye o eza rai ya onatra tozo mona na ngambu boye bon bato bazaki ko vivre quand même na komona na côté kamwa babiloko na babele ya onatra eza mabele ya onatra l'état onatra aza l'état eza mabele na ye mais toza na place te ya ke to loba to te ka to sala awa boye babandi déjà ko buka biso eza mibeko oye wuti pa l'état mais moyen pe biso pe to cha mutu makasi to registre ezate avec beaucoup de population o toza na yango na mwa wenze wana eza place to ko kabiso nyonso te eza wenze te que non eza ki place eza ki mawa il y a un député national qui s'appelle na kombo ya mbala walipesi yende mutu ayokelaki ba mama mawa pona komona ke ba mama bazaki vak mbule za kobeta ba mama na bazaki kopola azaki komituna na kozwa mbongo wapi pona sunga ba mama oyo baza population nanga mais tango nzambe asungi ye azwi mwa place wana na mawa na yende ayaki kochamwa batoli wana bomoni a partir ya mawa na ye mais na kotala penza na population autoza na yango place wana ekokoka te mais soki pe mbule ezobeta eza pasi na mawa ezaka na kati ya inondation biloko ya batu ebebaka biloko batu bakomaka kolela yango toza ko s'adresser na mama ministre parce que balobaki ke moi ça za na autorité te lelo toza na autorité lelo tobuki ba mibeko nyonso balobaki comme Esther et ye akoti pona changement ya mboka pe changement ya population toza ko s'adresser na ye en tant que maman lokola ye akoti aza Esther oyo aye pona ko sala ko transformer mboka na biso oyo ezaki ya kufa e koma pe na bomoi lelo toza kati ya kufa lelo toza na kati ya kufa na mabele oyo ya batu ya onatra yango tozo s'adresser na mama ministre comme mama na biso yaya na biso tata mwasi na biso a se souvenir pe na ba mama ya Kimwenza awa toza na Kimwenza na côté babe tozo benga pont na pont
na purification oyo tozokende Bonobo oyo tozokende na lac de Mavallée sikoyo eza bisika bango mpe baministre bayaka mpona kosala babusiness na bango mais na population na makambo nyonso toza na place te toza na place te moi place wana vraiment eza mutu ya mawa kaka lokola biso ayokelaki biso mawa mais l'état nano a créé le biso place te yango tozosenga na l'état tozosenga na papa Félix tozosenga na première dame oh bébé maman Denise tosenga na maman ministre oyo abimi lelo oyo comme maman oyo lelo biso ba maman tozape ko telema liboso ya batu pe tozoloba maman a se souvenir ba ya pe ko créer le biso wenze soki ba créer le biso wenze kufa oyo ekokoma pe bomo très bien kufa oyo ekokoma bomo batu babebisi biloko baye brusquement babo babandi kobuka babisika oyo bato on a trande bapesaki biso mwa ba place oyo na mawa po ete toteka mais lelo babalukeli biso ekomi fasi be babuki biloko ya bato ebebi biloko ya bato ebungi bato baza na pasi bato baza kolela toza na baveve tozotangisa bana tokotangisa bana na lolenge nini biso toboyi bakuluna na kati ya mboka ya Kimbala toboyi makila etanga na mboka ya Kimbala na commune ya Munga Fula na quartier Kimwenza yango wana tolobi ete en tant que ba maman to déclarer par papa to déclarer par première dame to déclarer et pas ya maman ministre toza na ba veuve toza na bana bitike ba ofele to koboko la bango lolenge kani lelo scolaire bien toza na kati bana bazako baye ko salela biso likambo oyo l'état ke bana bakomi kozonga na classe toko sala ndenge nini toko suka wapi nanu toko kisi oyo bana bakozonga nango classe te mama ministre yoka biso mama ministre yoka biso tala pe balole elongi na Kimwenza eza bisika oyo boyaka na ba business na bino yango wana tolobeli bino tosengi na bino bosunga ba population toza na ba veuve toza na ba orphelin to boyi kununa crise eza na mboka nous n'avons pas de travail toza ba travail wapi ceux qui y avait de travail on voulait aller travailler mais tozo vivre kaka na moi ba qui cherche na biso bomoni bandunda ba jardin ba nini mais loko tozo senga eza place commercial a pas créer les biso place commerciale oyo ezali en attendant te eza pour elo libela na libela oyo ba mama pe ba ko sepela na kati ya village oyo soki botali village ebele merci beaucoup merci OK merci beaucoup maman nabi que message penda eza bien reçu tout bien maman za mopandi aza intéressante ndenga baye ko bukele biso toza na esengo te toza ba veuve toza na bana classe mususu toza na banto bakobokola bana te toza esika pe ya kovanda te tolobaki bien ke soki kaka ke tovanda ta esika oyo ekokosunga mpona bana na biso tomona ata moyen ya kotangisa bana tomona ata moyen ya kovivre ata place oyo me baye kobukele biso siko biso tokosuka wapi marché eza te batongele biso ata mwa esika moko ya bien tozwa mwa esika ya kovanda tolonga na kati ya rai ata biso moko tozosepela kovanda na kati ya rai te mpo eza risque mais l'état azwa disposition ya kolukile biso esika tomona moyen ya kolonga place oyo tokota na kati ya wenze tobanda kovandela esika moko eza bien po tolonga na awa toyebi ke toza na liwa toboyi te mais pasi nde ye kovandisa biso place oyo po wenze eza te l'état alobele biso mama ministre alobele biso mama Denise alobele biso papa Fachi atala likambo oyo na minute oyo totelengana biloko ebebi biloko ya bato ebukani biloko ya bato bayibi mais na minute oyo moyen ya tobandeli lisusu eloko eza te bino moko boyaki awa bomoni bantu moko bato combien bazoteka awa na kati ya rai awa
bomoni bandako baboki kasi tokovanda wapi tokotekela wapi ozomona ke crise ezokata na kati ya mboka basi ezali rentrée scolaire yangoyo 9e mois yangoyo bakosalela bana rentrée scolaire ndenge nini ya kofuta ata bambongo ya minervane na bakaye na banini tokofuta ndenge nini papa alobele biso papa za papa akotikala pa papa mama za mama akotikala ka mama azonga nsima te bisika nyonso tomoni wenze ezali me na mongo fule mobimba tozomona wenze ezalaka te matariki bala bato bakelelaka mipanzi ya nzela wenze ezalaka te alobele biso apesa biso mwa esika mosusu tomona esika ya kotekela tokopesa merci mingi soki tomona esika ya kotekela tokokumisa ye mingi. Voilà. Merci papa. Merci beaucoup maman. En tout cas, ba maman baza ebele faut toyoka parce que toyé ko ça la découverte ah mais to kuti pe kamo et sali biso pasi bazo panza bango kako. Non ba okata la bon maman. Mbote maman. Te okete maman. Mbote maman. Kombo nani? Kombo nanga mabel na vandi na kimwenza. Ga. Mais to sutoaka boye to yebi pe ba misusu pe ezalaka komona ba pesi pe promesse. Be ba pesa ta ba lettre mais mala moko ba yeka ka brusquement. Ata kutu balobi de guerre ebandi na mboko toza pe ba congolais tozo luka wana po misala ezalaka nango sute na Congo na biso mibali babimaka la bango sute poto mona na biso so ba compagnie yango te mais biso ba mama ne tozo bimaka chaque jour tozo luka tozo zwa moi mike wana ezo sunga pe na ndako suko boye misala ezate wenze pe ezate yango moni to ya biso nyonso na rai yango moni tozo luka soki balobi bo longola biso bo zwa place bolakisi biso tozwi nzela toke na place wana bino bolakisi biso siko bino bolongo la biso kaka mala moko brusquement siko tokokende wapi tokoma bakunu na biso nyonso c'est même biso na tobata makana bazamba tomona ka ba o bazoya na bambongo mala moko tokoma bakunu na biso nyonso po tomoni place biso tokokende te na bana tokolela pa nani mboka ekoma mutu na mutu na mboka bana na bana ba papa bazalaka na bango te banoko bazalaka na bango te mboka ya bana na bana ma papa bolakisa biso esika soki tomoni esika biso tokokende tolongwe na rai po awa na minute to na place ti biso tokokende po tomoni kote pe tokomema bana na biso te. Voilà, merci beaucoup vraiment tous apende kwa za sima awa parce que awa tokutaka musu bazo panza bangwa moi liloba ezali kombo nani kombo na Sidonia bete moi lisolo ma bazo sala mandeli ba panza bilo bo finaki mo continuer papa bourgmestre toleli tozolela makasi vraiment sunga biso makasi po so sungi biso te bokozo bakunu ebele bakota esuko to makasi vraiment ndeza boye to comprendre te bapandi biso brusque to perdre bambongo ba téléphone tozaka même pe bato place ezo sunga ba pare belé ba futela bana ba classe neti maman biso za ba misato ya 6e siko tamba benganya za vivre ako vivre ndenge nini ngamone na abwe na tangisa bana na za bana 4 batangaka esenga minerva to débrouiller ka ba mesure za pemenya to comprendre to pe de bloc ebene na mesure bungi ya on to senga bourgmestre sunga biso fati ayoka ko la biso to za bana ye vraiment lukia biso place poto sa musala po boye et simbati soka continue boye raye comme ba kuluna to suki kawo. OK, merci beaucoup vraiment message à partager. Voilà très cher ami terme vous comprendre ga awa to yaki ko ça la découverte ba guider biso meto couter sur la caméra boye oyo ba maman pende sali pasi ba bi awa ki ba to na trande ba sala ba fanda melelo yo ba ye ko panza bango sans que basi ne banque to koya jour et sali malamu te ba perdre ba biloko na bango nyonso wana na bi ke ba konzamboka ba yoki message vraiment vous a partager tout cité to zaka na guide na biso to za guide auto yaki ne pena pour ça ba découverte ou avancer mukel akisa biso kaka par rapport à neto yaki mama uti ko yoka ne bande ko lo bombela ki biso ki ba panza ki ba bona omona na bomba ki te na lo ba iboy o eza wenze te o eza wenza rai o eza rai on a trande atekela ki bango na ebite pete so na te po biso teka na biso na ngambo na ba pona omona pe na ligne o biso pete so na ba maison ba yeko pese lelo ba yeko yebisa biso ba ko panza ba ko banda pa na biso wana
Voilà. Balobi bako banda place pan omoni place omoni pana siko na droite na ngabu ngape na deux maisons place na memba ba yebisi biso ba banda place na ngawana ti na suka koto ba panza po eza ngambo arai toza na likambo to loba te siko mukolo place alobi eza mabe pona nzela na ye tango susu rai ekosa trending ya ka bongo ekosa la deraillement parce que biso to vanda anga na vanda ana rai oyo comme susu très sala deraillement ekota bo ekota oui omona yango sikoyo congolais nde toyebaka totiaka nanu passe na biso liboso mais toyebaka à risque te donc eza nde risque atali liboso na ye risque parce que on a tra atosali accident na train avant qu'il paye fozala na ticket soko oza na ticket te seko oke perte vraiment oke perte donc yango moni aolongola bato nyonso parce que nayoki moko wana balobi ababoyi mpaka juma na nzela rai donc comme la image apparente aboyi bamaison ezala na nzela rai nde yango moni moko wana nga mpe nazalaki te naye kokuta tracteur deasi ya banaye mpo nga moko mpe na intention na passe o naza na passe o po naza na deux maisons ah siko mama est-ce que vous avez moi idée que bokanga maboke pena ti pa bungumesa monga fula parce que aza papa moko aza bien ye penza côté wana minga olobila ti bokanga boke boyoka na oye ndenga koloba comme ça le reste on va voir bon na pena ta maman on pena en tout cas na to kanga nte bo banga ni na to kanga bon nga pe po nga pe ndena za bo communal bien bonga fula tamola nga pena nde naza bona za na likanisi wana te nga biloko eza kokufa ya bato nyonso soki bayeba longola kaka soki balongola balongoli kaka po tosala biso na wenzete wenzete oyo omoni kaka papa wana asalela biso wenzete yango wana bosenge moko batindaka biso tokende boye na deux chemin me mosika par rapport etekeli na biso totekaka kuna ekosimba te yango esengaka kaka fo tozala kaka kote oyo donc tokodeplace namona eri wana bato bazokanga zelo misa zelo kuna zelo oyo ya mai oyo akokende ebimaka na mai eutaka na mai ya bebe sudebe ko bile ko kota kuna malheureusement ngoto adi likolo awa ni kama ko batseza bilo musuto ebino to koyeba ya sote te zelo kuto bosana ngamu kuna ngape otuninga question ngo te ba jeune ba jeune ba bimsaze za tout fond ma carrière bakamina mituka zelo ba ya bazwa ekene bage sala misala na ta yone oza soso tonga na yo oyo soma na zelo makaska na mutuka na mbongo na voilà vraiment tu vois pas awa elo mususu ya tike muno mwe bata misuto ebino to oyeba bon ndeti mpona nga na moni eloko pena oyo ebata misuta pa nde bapanzaki rai orai soki bapanzango babanda oloba deja banda kala mpona rai banda oloba banda kala ke fale bapanza rai nayebi te bango soki bayebaki te biso toyebaki me bango bayebaki te dati bango batiaka dati te ndeti biso nde bayebisi biso ndeti nde biso bayebisi biso wana ke baoya kopanza ele na biso wana gauche na biso wana biso ko toza na maison na tosala nini seke yango na biso mbai nanga dans 2 jours fa longola maison wana tolongola banga wana atole wana tokenda ngo ti bango baoya kopanza aya kopanza bakokuta biso eloko eza te. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très chers internautes, nous avons aucune guide vraiment guidé biso qui tourne makasi malheureusement ton coach kuna te po a bela babisa pena siège ba faire des bazabi obi ka ndenge ba faire des bazala po to batela moi litos moi nini ba moi ta cacher ça mais moi brou litos pe baby donc maman pena bande ko expliquer biso bande to yokuta pena moi dossier mon cas moi eza pena et puis que beaucoup mais ça comme na mon fula ko tala émission et puis alors nous par rapport ya ka o komeli bande ko ba na rai voilà message pena et ça partager to l'exemple déjà maman plutôt suka na biso awa enatika na ngayo ozonga na mesa oke koteka na biti loba suka na ezali ni piso za ba dédicace ko bo rappeler mabanga na yo et silité à la prochaine émission na yo luka ozo guider biso to kota pena kati bakimbala wana ni lobe na biso problème tellement bon pona lelo to suki awa na pesi mbote na nga na mwana na nga promesse na pesi na papa na nga papa makengo mobile na nga ajeje bon na pesi bato nyos to bayibi nga na pesi bango ba mbote belé na pesi na ma copine na nga manda donc bazaka ke belé mais on ba mingi te na suki kaka po pesi be ba mbote belé na bato ka bayibi ngai. Voilà très cher internaute bokini ba maman ba buti ko loba vraiment ba maman bazé ko zo kamité na bango peneza ko zo
par rapport à réaction au bateau on a tra basali bango balobi bien que bango ne ba pesa bango esika so bo pesi bato esika so bo benga na bato bo ebisa que to benga bien mon colonté ba bi que to se préparer to luka place mususu oyo très ko sala cop so ba o ba fandara a place mususu na ko luka place o fa so o ba teka na luka place na loteka sko bo e brusquement we o pandi ba ngara o yango ba buki ba mama ba lele ne bi ke ba konza mboka ba ozo pena ta ko landa biso ne bo mezana ko landa biso ba burumese na biso ne burumese biso ko mina monga flo ozo pena ta ko landa o ya ko résoudre no situation oyo vraiment ba mama bazolela ta ba mama ne ba botaka biso ba mama so bazolela tout comme makambo et avancera te l'idée ya ko panza bato eza bien bon bino le pourquoi bozo panzela bango alors faut luka ko sala mo loko mo ko sala ki ba mama pe ba se retrouvaka pour la bref faut ba botongela ba mama wenze ba mama pe ba se retrouver ba ata buki a so wenze za no mama ata ba panzela na rai ma mesa na yango ni bozo mona ba panzi déjà banga msuda na sima mo réaliser msuda na sima kuna mona ndenge anga ona pe eza soute ba panzi pena ba mama ni balobaki esa pena kitoko te puta awa ba bango ba créer ka wenze ba par rapport ni ba tona ba pesa bango chance ya kozala meto bozo panza ba faut bon avertir ba traiter les ça bon luka jour et que pena kitoko te biso ko sa découverte ko na ka auto tika pete to tiki ba mama baloba ba bimisa o eza kati na bango mitema na bango eza kozoka makasi do ba konza mboka vraiment botika ba mama te commune monga fu les a commune monene oza ba quartier de to beta acete alors ba kaya bo foto sungaka po sa kito bino mo moni a penza ba vuzuli to bo vuzi mutu ando teka pa le sabana bo vuzuli bo koteka wapi bana ba kolia ndengene yango moni nombre to ya kuluna ezoko ba tseko koba pona ba makamba boy to tozolinga to sisa kuluna na mboka foto tika mutu na mutu azala à l'aise pelo abwe mama mo ya mso boko la mwana na ye mwana mobali to bosali bo mwana no babazela nga funa ko manasimba lishete e ya kaka boy to éviter babiloko o ngana ko senga podcast vraiment sengi na bakonzi boluka empeko bongisa ba mama ata wenze ata bubuki na bino bato wenze oyo bando koteka po esa pena ki toma kasi mo to banene bandel to joie qui vraiment commune na monga fula quartier kimbala ata to kosi ba kati mate pona okima pena ba fara dese de to zaika na rai oyo train le kaka train le kaka fonctionne ka ndeka ba mama lo ba place to okene aso train boto le ka bote mi bomi ka ndenge mama wezala mais pas c'est ça ki ba panzi ba mama ba perdre ba biloko na ba mbongwe bungi ba biloko bupo ba mibi ba profitera na bami ba profitera ba occasion bo to bamba zo panza ye pa ye kaka ayibi asalibu donc mingi okana uti ko loba na biki bande ko belé vraiment ba yoki yango to loba kaka merci pour na fidélité pe confiance bo pesanga na le ka toujours bo ba télévision ba téléphone na bino to loba ka to s'abonner ba s'abonner te na chaîne to s'abonner ba commentaire na bino ba partage na bino ne pesa biso makasi ya ko sa ba découverte ya bo pe ko créer les ba sujet qui toko na chaîne na biso ya biso podcast chaîne des actions pour les soutiens du peuple to sunga pena bana bitike to na ba orphelinat to pesa moi miliki moi sikra open na soutenir bana ata na moi loso a contacter biso na numéro na bande de cash wana vraiment nzambe akopambola bino voilà très chers amis internautes wana remercier bon ma boss na biso boss Roni boss Yannick sans oublier notre caméraman à Londres wana checking bambo tebele pourquoi pas na remercier moi mobalo za fait na sima caméra na émission na ngalelo Josué Mbungu moi mkile bangenge na ye wana pesi bambo te vraiment na batu na ngale so famille na nga famille mia lukera nyo en Allemagne Tijik mia na Paris Sephora mia la Camilla et ma petite sœur chérie pourquoi pas na remercier pesa bambo te na notre cadet Andy Mialou wana pesi bambo te na babasi na nga Jarou de la presse donc Kasimbala pourquoi pas la pesa bambo te suna ya Mireille qui cite bambo te belé puis na lobby kaka boy soki na la profiter so penza bazongi te to kozala zala ka awa quand je vous dis bye ikolo na sekole kaba ute bande bisito benga mabalongi ozi thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo